Fali opportunité azanango petit Fali nga so na tambola na nzela batu bayebi ngai te mais petit Fali soko azo tambola na nzela batu nyoso tu bakobanda obelela ye petit Fali OK moto na moto nzamba pesa kae don na nzela ya kobimela na ye OK nzela na ya kobimela yango wana ya ki petit Fali OK siko yende entourage tozo za la pemeni na ye soki toyebi ko aider muto ako canaliser nzela na ye ako kende nango malamu ko canaliser ngo ezaka kati ko exploiter muto OK parce que beba kasaki na bonga na vie bon ils ont ngo pe vie vie soko mo beta bebe histoire na ba TV bon c'est pas bien faut pe ko la ka lino ozaka le roi bab soko mo beta ke na souffrir na sabwe parce que ba mona ba escroc c'est ka saka nanko mama na nga c'est un film handicapé atambo na so mona mchoko ba te ba vie pe twa sala eza mutayi dar mais zaka mambo vie mère abisha bodi biso mike père kutu bon na bité na sika pe ko mona papa na ngate. Voilà. Oyo. Vraiment salinga te fanda na ka pusango. Oyo ezali pusango ka boya. Vélo. Na yeli petit Fali amemela maman na bango. Maman donc tango ko memela maman ezali eloko moko moi je vais assurer aussi le transport nango na ko fotela ngo transport. Ko fotela ngo transport ti ba déplacement nango nyoso to ko. Ti kende timbandaka yo ko ebisanga te facture na bowende eko kende na bowende. Maman akozwa yango bolingo mabe ekomi obeta ngai keke soit kitoko asekei jamais koki kopesa moto maladi ya peti ya liwa ngana we na ngai titilenga boyo beta remplace pe azate mamoto ya likukuma babotolinga papa Gaston et pourtant la bengaka yongo bebe ye zonga Gaston chenda zonga multiplie l'argent zonga papa zonga zonga chenda mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo eche ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela binope mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimakatango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui puisque naebi que petit Fali aza faible quelque part ngana na timba nga il faut na exploiter petit Fali les appels somo quand même déjà ozo salango tango ozo salelo kwa ndenge wana na nzambe wazo kopesa yo mayele wana ya ko exploiter aza ne sengo na ote oui mais yo zo kanisa ke aza ne sengo nango ne sengo nango te to aider Fali petit Fali to aider ye OK alle kalisu sur place à commis déjà Nicolo OK alle kalisu sur place à commis Fali abanda ko lelate OK ba pesinga mbongo ke no rentrée scolaire somba ba uniforme somba ba boye ba kaye na sombi biloko moko na zuna bombi mbongo musuna ke na sombi 2 paquets à cigarette au capi na 2 paquets à cigarette ambassade wana ba wana na fonds ala nango ba série wana mbongo ba classe
Bon à classe. Yo qu'il fallait na somba uniforme na sala boy na. Yo que somba sko phare de année ni non phare de thé paquet. Paquet à cigarette. Oui à batige 20 na sombi yango 4. Na sombi yango 4 na banda ko teka na wenza Delvo. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a un bateau là qui est en mode donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup Bana Poto, Bandeko Bolanda Biso partout à travers le monde. Balobi fimbu na fimbu to créer ribo ki moko boye to bando yamba ba Congolais sérieux o bakendaka poto pona koluka. Parce que même ba musicien ba yemba yango ki kende poto pona kokolisa mayele luka mwa muke pona kotonga na mboka na yo. Lelo tozo yamba patron PDG ya JPX, agence ya munene ya voyage oyo ezalaka na Londres pe na Bruxelles oyo vraiment agence oyo vraiment ba Congolais ba pesaka confiance. Ça fait 13 ans aza toujours na kati ya musala oyo vient na biso Gaston Tienda oyo boyebi Londres mobimba Belgique boyebi ki agence wana eza agence ya munene oyo batindaka biloko batindaka mbongo batindaka mituka ba congélateur biloko nyonso. Ça fait 13 ans vraiment na ki sérieux ya patron PDG ya agence JPX ezo sala ke bandeko balongo la confiance te ba pesa confiance ti lelo tozo yamba moi ba surprise ezali ebele tozana Petit Fally totamboli na ye toye na ye parce que mikolo Petit Fally vraiment azo mené moi ba difficulté moko ya vie na lobaki en tout cas mikolo yo ndenge tambola boy faut tambola pena Petit Fally pour histoire na ye eza histoire ya mawa esalaka mawa bande kwa poto ebele balandaka Petit Fally alobaka abotama epa mama moko boaza handicapé atambolaka pena na se ya mabele pena. En tout cas histoire ane esalaka moi pasi parce que bato ebele bakoma soki ayebani azwi vi na ye ya pasi ya bombi akomi ye akola soki ndeni. En tout cas lelo toye pa PDG tosola moi ebele. PDG Gaston, bonjour. Bonjour Ken Piana.
na équipe Mobimba Fimbu na Fimbu, bonjour. Bonjour pena Patutu Bazako accompagné yo pour être réaliser émission Oyo. Bonjour pena Petit Fali. Donc na sepeli makasi na visite na bino. OK. Place na biso ya musala donc na sepeli makasi. PDG Gaston, oza PDG munene, oza businessman moko ya munene, oza vraiment parmi les Congolais vraiment baza crédible na poto. Mais c'est comme si depuis bandi ba business na yo ou affiché trop combo ya business que yo moko ko apparaître boya. Oui, hein, comment je peux dire? Eza amoni siko tango tu na affiché pendant que na affiché combo ya GPX. GPX. Eza G, tu as la GPX. OK. Donc agence ezali GPX. Tu as na Londres, tu as na Belgique wana. Na affiché plus combo ya société. Mais aujourd'hui, comme on a un peu mutumso comme on a un nzela, aye bingaka na kombo mwana muko akoza la botami na 13 ans neti biso pe tosali 13 ans. OK. Mwana na oyoka zo binganga bien comme on a GPX. OK. Comme on a GPX ezali mosala malamu na sali nde yango siko na porta kombo wana ya keno ata mutabenginga GPX. Vraiment na koko silikate pourquoi pour na osala musala kitoko. OK. Donc ce que ça qui na banaki ko sala kotambola mabe na misala ngo ya ba ndeko ba confier nga ke na rendre bango service à ko sala ba transfert de fonds de ko banda Royaume-Uni Mobimbati Kinshasa ko sala ba transport ya ba container ya ba biloko na bango ko sala transport ya ba colis par avion chaque semaine ezoya. Donc ba pesi confiance wana yango penda na nyonso wana na boya ko s'afficher mais na afficher musala nanga siko résultat ya musala nanga ndezo sala nini ezo faire respecter nga. OK. Tout le monde a ba Congolais belé ceux qui a sali business ndengo za na entreprise a munene boye baluka mingi ba musicien ba yemba yango ba fula yango pona ba client ba ya ebele mais yo sa ba publicité wana tozo mona vraiment confiance ba Congolais bazo pesa yo mais au sala la publicité vraiment te que ba musicien ba yemba ba comédie ba lobela tout ça et là nini au sala rapport au gagner confiance ya batu nyonso ba ya pana. Première équipe pendant na kokoloba pendant que les gens qui oyo batambola na ngai ezali ba collègue na yo liboso. OK. Ba ndeko na ba journaliste to les cas pendant pe pa ina bango. En fait na désassocié bango te. Pour en réalité pour ne pas tout lukato se valer de face. Oyebi ke mosala oyo nyoso to mutu fa sala bino fo bozala bo accompagner ka bango. OK. Donc bino bozo ko accompagner quelques gens, quelques ba frères, confrères na yo ba accompagner ka biso to sala ka déjà moi eloko wana eloko siko ye ko sala makasi ke na meka un peu ko zala ka moi muke un peu distant na bongo ezake publicité mususu oyo yebité ezali service on a rendre par exemple na conteneur moko na ko rendre 230 personnes service donc na rendre bato wana 230 service 230 wana bango attaque yi matanga yeso ki kaka yoki mutu azobeta lisolo ya agence aza na place mususu akobeta akoloba te akoloba kunande publicité ya mosala oyo ozosala yango pe eza lisusu publicité esungi pe biso lisusu makasi ya ke de bouche à l'oreille ba client pena o bazui service agence auto fournir bango et l'équipe bien ma bande ko na biso pe ba comédien je pense bien que naza vraiment en bon terme avec bango beaucoup de comédiens basunganga na vanda mukolo mususu namoni ndeko nanga pakalowi abimeli ngai aye mbatasi ala bango baye à peu près 8 personnes aux alaka bien abiso mais les lots ko sala lo publicité au félé baye ba sali pe publicité au félé na futi kaka mutu azo filmer donc c'est un peu c'est possible tous ala toujours associé na oyo bon musicien ko yemba bon on ne refuse pas. Bango pe bazana eloko pe ça la rapé impact. Mususu pe ko ça l'impact, mususu pe ko ça la nini et détruire. OK. Donc pour y baraka. Vegason to mona ready a misia yemba place moko lobi. Nga na ye na poto kokoli sabongo na nga na zo mayele pona zo ngamboka. Est-ce que na musala oyo nyonso sali pendant 13 ans est-ce que on se retrouver na musala ngo? Ah oui, hein, banana baliaka chaque jour. OK. Banana pe balalaka très bien. OK. Dibota nanga pe baliaka très très bien. Vraiment na koloba ke na se retrouver pendant 90%. OK.
donc 90% dans zapenda na isengo ya 90% na kenda poto koluka na luki na zui na zoko kakolesa bana na ngapo souci na ngeza yaki nga peut-être na koza na kola ki na nzala na pasi moko boy mais na ke koluka pona lesa bana na ce qui bana na bazolia libota na ngezolia ce qui veut dire que redi azaki na raison nzembo wana na saleli yango OK vega sorte na ebaki à l'époque parce que na zo biloko vraiment na agence na yo plaisir bambala na ya pe koza bambongo na agence na yo bambala belé li susu système ya no zala sala ya mutache biloko mardi vendredi ba mutu na Kinshasa azui ezala système ni okopéraka na batu ya aviation bien ezala kandeni système to bando ko sala wana ezala ka système nini biloko totindaka ya bandeko na biso eza befe personnel befe mutu akosalela yango donc befe personnel na douane na biso azape na comment bakoko sala ye bakoko traiter dossier ya befe personnel il faut yeba pour être au sala yango mais le système eye ko kufa et kufi mikolo wana maramba covid yango moko te covid a accompagné pe ko kufa wana na biso toza na Royaume-Uni na Angleterre kuna or Angleterre balongwe na bango na Union Européenne siko eloko soki komi ko luka to luka elongwa po ete eya na nani ekende eleka na nzela wana et komi moi pasi po eleka et sinon il faut futa ba taxe ma na ye pour na ko annoncer que dans 2 semaines ezozonga mais VGPX nga eloko na ngina tuna va na Gaston boss de boss eloko na ngina tuna parce que batinde ko balanda biso ebele côté na comprendre ka ote depuis na ba agence na mona ka bato misala no ba changeaka te secret nini oyo sala na bande ko no misala oyo pusaka bango bazala ka wana parce que ça fait 10 ans ngo yanga kenda na GPX na kuta même bilongi balongwa kate nini te na ebité ozana ba prime d'encouragement au pesa ka bango en dehors ya salaire ou bien zalaka nini o esala ke mutazo lemba ote OK prime d'encouragement on le fait toujours tout ça la kango nga siko na sepela ka mutazo sala nanga azala à l'aise OK donc ce qui ngana olia imagine toi par exemple tout le babo ken ngana yebike ken ekomaki ken piana ka bozo mona ken piana o akoleka na GPX lundi azui na koluba montant le problème est parce que ngazala za bali voilà ken piana zo le lundi azui 3 plus de $3,000 OK vendredi azui $4,000 siko imagine toi maintenant siko muto azo sale pay na yo o azo servir $3,000 $4,000 wana o futaka ye $80 yana sense akoyiba yote ayiba voilà ngana chaka bato bazo sala langa à l'aise soki eza azana posa ya eloko ya poto na ndako na bango pe bazana biloko ya poto otindela bango pe biloko oh papa nda mutu nyoso azo sala pa nanga soki okepa ina ye okukuta azana frigo po bato bana ne bamela tama ya pio okukuta azana cuisinière pour moi sina lamba na makala te okukuta azana comme micro-ondes okukuta azana boy nyoso wana agence toyebi toza eza biloko okopesa bandeko na yo mais nazo pesa félicitations parce que merci beaucoup merci tout monde qui vaguement boya bana Londres ba série mo bana Londres belé ngindaki mais ba bazalaki maele te ba landaki nzela ya musique ba lancer bango tout ça le autre mona bandeko na biso apoto ebele ba surtout ki ba se retrouver te na vie parce que ba yebaki ko gérer mbongo na bango te est-ce que esprit à business makila osala ba business okola nango depuis bo mwana ou bien okeko ekola ngo na poto nga pena na kola ngo pena depuis bo mwana OK ken fiana so na bina beta histoire ya vena komanga na zimbongo OK okutala osiki nga na zui na zimbongo pena na bo petit OK na bandi pena ki un jour boye na zui pena ebi pétrole ya kingongolo na teka ngo pena soko pesi nga tabute ya fanta papa na betelio eleli osepeli na teki pena pétrole wana ya manzati Exacte que y a Kadhafi té attends naza pe Kadhafi bon au moins j'ai étudié pendant que na osala wana na okene moi classe pour nazwa moi boanya donc kuna nazoza moi boanya na ndako pe nazoza boanya o ya libota na teki pétrole na sisi koteka pétrole wenze o bomona ko ya Delvaux okola na Delvaux ngana koli na Delvaux mwana Delvaux 100% awa wenza Delvaux boye tangu sikoyo nzete moko zalaka na ko na wenza Delvaux na ye ba pesinga mbongo keno
rentrée scolaire somba ba uniforme somba ba boye ba cahier na sombi biloko moko na zui na bombi mbongo musuna ke na sombi 2 paquets à cigarette au capi na 2 paquets à cigarette ambassade wana na fond ala nango ba série wana mbongo ba classe mbongo a classe yo ki fallait na somba uniforme na sala boye na yo ki somba siko farde ya nini pour farde te paquet ya cigarette oui ya batige 20 na sombi yango 4 na banda koteka na wenza delvo arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. nga mutu aliboso mbongo uniforme na yo kesomba ba paquet ba cigarette po banda kotsa comex donc c'est ça nazolo ba tout le monde a yebi non esalanga histoire ngo esalanga pena malé na nzoto na bandi koteka boye o teka cigarette à tige 2 jours ozomuna kaka bato mutu azo ya meli wazu okomo sombi 4 jours après on se sentait pena na bafar on comme na 4 fardes OK on se sentir pena que on comme na 4 fardes ah papa ozo sala carton il y a 25 fardes et coquille dans 2 mois ikoki wana kate non chiki te nakataka chiki tende lokwa bien ngwana na kependa na continuer penda chiki penda et du coup na yeko nginda j'étais encore trop jeune kana mbongo uniforme wana na 3e secondaire kana mbongo uniforme wana yango yeko sala au débrouiller ongindi nango pe ngindi penda na ngindi excusez nan ngana otu na ka question moko olimbisa nga peut-être ba question na ngezo déranger yo parce que lelo koma mutupo andi magembongo na nango o ekoza la pe fond du comex bato beba comment pour imaginer pour voler net il faut ça na $1000 non 2000 okobanda oko expliquer biso banda kana mbongo uniforme ngo ezalaka na combien je pense bien na époque wana époque à Zaïre c'était dans des na zwaka totalité maman pesanga ba 750 000 Zaïre. Bah valeur bah $10 ou bien $20. Non, c'était beaucoup d'argent pour somba 2 pantalons ou bien 3 pantalons, 3 chemises pour l'année scolaire mobimba. Pour ces gars mon bout tout pe bilamba pe zalaki cher peut-être que ça va ça que be 30 $. Voilà, il y a que soko du catch, moi catch moko aboye ozango atana toute sa valeur ka $. Ozaka na $2, $3 ozino catch moko bien. Oui, bika nini no économiser mon larna. O etikala kinde pena na juna sombi 4 paquets à cigarettes. 4 paquets à cigarettes. Poa et boti komi ba carton. Na sali dépôt. Ya koteka cigarette na Delvaux. Dépôt ka na mbonga uniforme au degrenaka. Sikoyo na komi ko sala ke ngai moko nzamba zomona yoko est-ce que histoire beto ezape na vrai en tout cas histoire ozo beta oyo viena ngai ezape na vrai histoire ndengo banda viena soki ngai na 96 l'air na komi Londres soki lelo Angela kotala Angela na bino oui quand bozana epe côté moko sali na Angela na bino ko banda 96 ngai nde mutu na komi petit na bandika ka neti na ye kokuta bango nga na koti na musala
Esa nga nini na Fulapa agence neza côté à stade ya Tottenham na bandi na bangel tozo sala na bango OK batu nyonso ya Londres wana o to sali na bango na Fulapa papa mundela moni que c'est monsieur tellement sérieux allez na commission na superviseur na bango mais eloko moko ya bien za ke ceux qui font nakende kozwa formation na zwa formation ceux qui fallait kotanga pona kozwa diplôme d'état na zwa ki diplôme d'état na boaki saki makambo OK to sauter moi mokeve siko oteki ofungoli pe dépôt tout ça expliquer biso na histoire na okende dépôt za ki ndeni siko l'air to mbongo ya famille ou bien ka ndengo mataki wana nde yango mbongo nanga moko tangu na mati oyebika mumbongo ndenge ezalaka no lelo mumbongo boye ezo marché lobi ko marché te donc tango marché te tango namoni ke marché te to changer stratégie na betolo stratégie na kenda ko vanda na chela o ya village botoko mo sombi ba ballon ya bilamba OK okenango okomi na chela kuna ovandi okoti ntanga nord ozokota bansinkini ozokende oke kotsala troc ya bilamba yo ozozwa mafuta oramena ata autant de tonneaux ya mafuta oyo teki na Kinshasa ka otika na mbongo na omoni peke wana pe simbite pa cambisme sali nini non na sali boutique toujours kaka na place na ngana na parking wana pene komaki pendake mukolo place mutu initia ke batu tuba ya kokota basalawa ye wana dayondo banda place oui premier mutu abandi koteka cigarette na Wenza Delvaux c'est moi wa Delvaux mobimba soki mutu ayebisio ke après boule ye ko ya ba cambisme yo chanjaka na ola tokomi pe ba cambista kaka wana Delvaux kaka na kwa na ngana na komi pe cambista tellement sikoyo tellement que naza na ba connaissance belé oyo to tangi na bango na bekole belé na tangi okomona pe boye ba yelio camion mobimba ba yelio pajero mobimba ba tondisi ba Zaire ba pesiona garde ba yebiso ke sombela biso $50,000 donc soko beti bongo kozanga ta $3,000 moi 3,000 à bénéfice écoute yanga pene koti mais tellement na banoko zala bien na baninga moninga nyoso to accompagner nga OK kozanga ta ya yo moi 500 tangu na moni pena yanga mufuko ekomi belenga bia na la kana susi na kende kotanga na poto nde na kendaki na kei na kweyimba moko na Londres esprit wana yake nazali na moi dom moko ya kosala commerce na bikaka mbongo wana obandi na 3e secondaire yango ekeye histoire nyonso to beti poto poko tibe lelo to komi poto pe dati lelo pe lelo te ve en tout cas nzamba pambo la yo vraiment en tout cas ça la bien ko ka histoire muto ata moi mukebo ça la vraiment bien kotala lelo ve tozomona na poto kuna tokoma mona ka ba marché belé bino bato a poto ba réclamation sur réclamation mais ndeni to mona kona banzela ngote bonga fona zala presque ngana na posa ya o azo réclamer na o azo sepela nga fona zo bango nyoso bazala batu nanga parce que yo za na kopesa mutu position nanga te parce que yo za business voilà position nanga na kopesa ka jamais mutu ke nga il faut nazala ka côté ya bato ba marche nga il faut pas nazala non nazo soutenir bango bazo sala marche nazo boya pe ko soutenir bango donc naza obi histoire moko bakino ba komo lo baba batu nyoso ba sala ba marche yana baza bato ba regretter que ba sala ba perte ya ba perte ya vie bazo ba mbongo ba se retrouver te bakanda wana peut-être batala ba soutenir ba artiste musicien ba artiste wana lelo baza stable batonga banda kwa danger ba bien comme kanda wana ndek sala ka bato pe na ba se retrouver na poto c'est comme si ba bimana bango te bon je ne peux pas nako kolukate na meka un peu koloba pona ko dénigrer to koloba c'est un moi exemple à moké oui mais moi personnellement na yebina no mutu moko ta kenda ko sala marche à se retrouver na poto mutu nyonso tout moi je vous assure ata soki bomoni bomona kenda ba marche wana OK na butu akenda ka kayu OK
Donc vous comprenez, Nabuto a Kendakayu, tout le monde, je sais que tout le monde travaille en Europe. OK. Mutunyo surtout à Salaka. Et baza na opportunité belé à Kosala Basalaka. Na yebi bango. Mais que oh azo regretter, Mutunyo surtout faut regretter. Même nga pena koza pena regretter quelque part ceux qui peut-être na soutenant hein. Voilà. Na soutenant beloko moko boye. Ba to ko soteka li solango parce que yo za no business man to kecha ki aka mwa muke. Veto sola na portavoya. To sola ki olobaki ken mwana ana petit fali azopesa nga mawa otuna nga soki eloko nini ko sele ya bien. To sola ki mwa muke mais oye na Kinshasa olobi no ken yaka na petit fali na ebité petit fali to ye na lelo. Elo nini sala ko mawa pona ndeko na biso petit fali. Fali opportunité azanango petit fali nga so na tambola na nzela batu bayebi ngai te. Mais petit fali soko azo tambola na nzela batu nyoso tu bakobanda obelela ye petit fali. OK. Moto na moto nzamba pesa kae don na nzela ya kobimela na ye. OK. Nzela na ya kobimela yango wana ya ki petit fali. OK. Siko yende entourage tozo za la pemeni na ye. Soki toyebi ko aider moto. Ako canaliser nzela na ye akokende nango malamu ko canaliser ngo ezaka kati ko exploiter mutu. OK. Puisque na yebi que petit fali aza faible quelque part ngana na timba nga il faut na exploiter petit fali les appels somo quand même. Déjà ozo salango tango ozo salelo kwa ndenge wana na nzambe wazo ko pesa yo mayele wana ya ko exploiter aza ne sengo na ote. Oui. Mais yo zo kanisa ke aza ne sengo nango. A ne sengo nango te. Alors tant que solo là qui sur petit fali tu m'as expliqué ken piana ebi singa ke petit fali a sala ki émission aza na souci ya ke mama oyo ya botaye aza handicapé atambola raté ceux qui atamuto akoko lusombela angolo magana tolo vraiment ko sombela ta chaise roulante no fiske nini ne yango na kanisa ki yango na lobi ke non aza petit nanga pena. OK. A pena petit nanga za la soka sali chana e okoka penda ke abwaki ngai. OK. Donc na abwaka kangana na pesa ka te le côté. OK. Donc ceux qui kaka tozo continuer na vie ke yo bazo salisa yo zo salisa te eza mabe yango na kanisa ki ke no ken pia na turo na mekape ko sala ta mo eloko yango na bengisa ki yo. OK, merci. On peut présenter biso vélo et là qui petit. Voilà. Oyo vraiment salinga te fanda na ka pusango. Oyo ezali pusango ka boya vélo na yeli petit fali amemela mama na bango. Donc tango ko memela mama ezali eloko moko moi je vais assurer aussi le transport nango na ko fotela ngo transport. Fotela ngo transport ti ba déplacement nango nyoso to ko ti mbandaka yo ko ebisanga ke facture na bowende eko kende na bowende mama akozwa yango eza don na biso to pesi petit fali ezali kiti moko. Vraiment ceux qui ont tali ozali ça y a bien ya original na mona étiquette na ticket nango eko mutako ko vanda étiquette avandi ko gumbango okogumbango pardon ogumbi yango ekomi nango kiti muke. OK. Donc soko fongoli yango ofongoli kiti vandi ochekusa donc o ezapena ke ezala mwa karna e atambusa linga kanga fra kangi frein soka aza na posa ya kolongola makolo oyo olongoli makolo oyo okodetache yango soka aza na posa ya makolo oyo te donc ça eza donc tozwi topesi leki na biso artiste na biso azo promettre beaucoup. Voilà. Pour être yépé, azwa yango, a commission na maboko ya mama. En tout cas, ngana sengina nous merci na place na ye. En tout cas, ngana vraiment nzamba pambola ove. Bilo wa bwende sala bien. Ko pesa mutu mbongo, ko pesa no mutu mbongo mais mbongo esilaka. Ba bilo wa bwende sala absolument. Bongo soki sengi condition ke atinda pe mutu akende. Tikuna esko supporter na transport na kolia mutu ya le retour supporter ngo. Akende ti wapi? Ti place mama azali. Soit il y a un petit fallait qui est fallait à Moussali déjà à Kinshasa pardon. Toutes mes excuses, je suis en train de transpirer. Fallait à déjà artiste à Monene. Toi aider Fali, petit Fali, toi aider. OK. Allez Kalissou sur place où a commis déjà Nicolo. OK.
aleka lisusu place oyo akomi fali abanda kolela te. Ok. Mais biso yo nde tobandaka koya pour soutenir mais parce que moni olobi pena ida bien ndeko na biso malgré yebani mais ana ba difficulté belé autre kolo bana ba caméra te donc na ce petit fali moko azana petit fali faut que s'exprimer ka PR moko boye pe na TV ke va problème na passer na ngoza boye muto mso ko za na besoin sunga yo abule petit fali abonga na ye petit fali na personne en parole toye pa boss Gaston Tchenda na habité salonde nini surprise ya kotala ke asombeli mama vélo na habité ko ba moni na batu nyonso bazolanda biso. Bon, ngana papa Gaston toyebani depuis longtemps. OK. Na ya ebanga na théâtre na sana ba mpakalowi na ba fali masoko na DJ. Bien, ba pecho ba courage bwende. Ngana ebaka ete ngamta présenter ya mpakalowi na fali masoko. Babi papa moka na posta na yo na dépôt mais alinga ko makasi makambo sake sekisaka ye esake mo baimungu. Ne pakalwa benga jo pena na chaki tembia pakalwa roto ke pa mutu ero ela mbule zaka ko inda juango. Tuena pakalwa awa na fali maswako. To kuti benja ba damas ba nitolé to seki petit nanga courage bunda vie za bongo parce que na vie soja na histoire te mawa il faut bunda ma courage wana ngo ma to sepia nango kolemba te zaka na courage na kwebeka na travail par le oui na fali maswako mais na baka yete tolé to meli mo eloko pe koti ya bien to tika pe ba contact petit na soja na malade ozo souffrir benganga soja mo mikakata na mike benganga na père na yo no ba ndwede parce que biso pe na vie ba ida pe biso pe to ngate ke biso ba ida biso pe to tika bino de tu ba contact na benga ka pe chaque temps mon papa bonjour ataza na poto bonjour pe ayamba nga chaque temps ata na benga na 23h asoka ya midi va komela message zela na rappeler o moi ke mutu ana souci na yo eza mutu mususu ana na mbongo mais o benga ya okata au téléphone et mon cas je répondre te amolo kwa ne loko te mais yema mona me loko divaye sinon ko benga air nyos ata pona mbongo te pona comme bonjour papa il faut yamba tana beti lisola vélo ya mama na internet yo po ebiango biso kunena sana na yo mais la sala na nani bena biso nani Jansi bien ça et tout ça li moi ba tout ba vie na ngani na bandaki na ba bar ba shaba ba kapela parce que be ba kasaki na bonga na vie bon ils ont pe vie soko mo beta bebe histoire na ba TV bon c'est pas bien faut pe kolia ka lino ozaka le roi bab so mo beta ke na soufi na sa bwe ba tout ba mona ba escroc c'est ka saka nanko mais na ba to ba comprendre yo ba comprendre ngati yango salite mais ça manga aventuria c'est ka comprendre ngaza nde na bête histoire na ngai mama na nga ponga bomba via mama na ngati mama na nga un film handicapé atambo na so mona mchoko bate ba vio pecho sala eza mutaidar mais zaga mambo vie mère bisha bodi bisho mike père kutu bon na bite na sika pe komona papa na ngati ngana buna kasha papa ka kufa meta o ganfa yaki expliquer ngate père azame asundola biso nde to zamiki mère azo asundola bino to zabiki na souffrance mama azana ngo papa pe asundola ina bana ngaku dinachika mona papa na ngate na yeko bana grand frère na ngwa yaki wa yaki nde na yeko lela batu na TV ba mairie proche batu ebele vraiment ba arracher na étage batu ebele vélo liboso ba somaki zaki ya kinga o mama senga bite lokwa côté o banjela vélo na ko po eza bien o ma lokwa mama azanjo to mike o ma ya ndeta ba somaki ya liboso na ya muni abite o na ko te bo sombelanga ya bino bato makolo po bakumbanga na ke no somaka ba pilipili bandunda ba place no gen ndeto somai vélo na ya kinga ya biso bato makolo boy mais o asalo vraiment na ebite bon tolo batake njambe da sa pambole parce que so bino kasake mbonge za te kaka mbonge za ko boma mutu ole eksa mutu makila ko kabeza mbongo yelo kwa se déjà da mbongo kisha mbonge za ko kaba kisha moya za na eksa makila na boma kisha mbonge za ko kaba do ya sali njamba otiketi azong c'est la fois u bolingo mabe ekomi obeta ngai keke soit kitoko aseke jamais koki kopesa moto maladi ya peti ya liwa ngana we na ngai titile nga boyo beta remplace pe azate moto ya likokoma
Babo tolinga papa Gaston et pourtant la benga kayongo bébé yeah. Eh zonga Gaston chenda. Zonga multiplie l'argent. Zonga papa. Zonga chenda. Polyglotte yos noninga nanjala pa bato baseka ngai nandimi na bimata yuma na yongo mama présence na yo nesalaka nga mpona nzala bien kotika nga te bebe nakola yo bisika nyonso kokende papa Gaston Polyglotte sala zonga nzoto ekomi ochauffe yo nda Alaska nanga oh Alaska nanga papa Gaston Papa nanga motema nanga eko achena ngai natekame nakoma lokola mpunda ya bolingo na yo po yo mate bolingo na bokolaka na mpasi lelo akei ye baloba moto kolinga yo te papa Gaston yo nde réponse nanga zonga Gaston chena zonga likonji protège zonga likonji zonga papa zonga David mangaya bokiro kondo dukulasie zonga papa yadema zonga vraiment ça boza bwe batu boza ebele bwe le roi père vraiment même mokilo ebonga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lelo na nubolo bo tongi. Mananga sika. On a sala kala telinge bi. Mbeli pe boss ndengo zo emba. Mbela ki ma polyglotte malo kana linga papa mingi. Yo na lansa ki pa zonga. Voilà, yepe azonga. Donc changer comme. Te na yembika na changer te. Na yembeli mama na nga polyglotte. Mais na boka ki na kati. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas ça la nga plaisir. Awa nan boto nga petit falite ki asimbi kisi. Ah bah le banane le solango te mais era mata ekomi asimba ekisi tozala mona pe ba fali boy na bandala debouye ka boy mutu moko beta le sola kisi atikala ozala te mais lelo congolais soko mati okomi démon mais soki mutu azana nuboye a démon te en tout cas vieux Gaston oza patron za makambo ebele ya kosala tozwa minute ebele vraiment te. N'habite bateau bazolanda biso baza vraiment ebele expliquer biso na nous ce qui mutu alingi aya kotika biloko peut-être mutu mususu adresse na yo na Belgique soit na Londres azana na occasion ya koya kotika peut-être biloko te. D'accord. Merci beaucoup. Tozali agence ya GPX. Ezali na Londres wana bureau na biso principal eza na Londres. Adresse na Ropé Sabino ezali 48 Parc Lane. Eza na 48 Parc Lane. Poste code ezali code postal ezali 1 ya novembre 17. Au petit mois espace au 0 et puis J à junior na S ya cycle. Donc 1 17 0 JS. Numéro na biso à téléphone si je peux donner ezali 078 088 52 808 078 088 52 808 ou alors numéro à landline les alliés 0208 808 61 05. Tous juste situé en face à stade à Tottenham. Les places on a besoin de si compte on a fidélité moko. To changer à bureau on a besoin pas adresse té na Londres. Depuis na yoka les sola agence kakawana mais awana Kinshasa nde sikoyo to bandaki ko futela na Lopori. Tambolaki na 2-3 places na Lopori. Mais actuellement l'agence ya GPX to comme une adresse na biso moko. Et botindako. Maintenant, il faut qu'on explique parce que vous allez les locataires à travers Moussala, Moussala, conserver, dans sérieux. Le logiciel c'est comme une andako nango. N'est-ce que tout le monde a chez Djonga 1, bazala ba locataire et yo comme chez Djonga 2, Djonga sombindako. Et ça la bien bon. Tozali pendant na résidence na biso sikoyo, bureau na biso agence na biso ezali, tozali na Jolu numéro 65 C. Bon, mon appel ils ont appelé basi bache penda libaya GPX Fret Limited. Tozali wana na Kasavubu
na komi na Kasavubu pembeni ya Avenue Chaba na coin wana kaka ya Avenue Chaba mikolo pe to moni penda que non donc côté libiso pe que bazo cha penda béton bien bazo armé bazo asphalté penda bazo chance wana to côté libiso et ça penda liboso na biso wana je sais que Kalaté na ko invité oya au mona ndenge to décharge aka biloko na biso et ça l'a bien vraiment. Comme ça, on va partir à partir de là. Merci beaucoup. Boss, c'est là, pardon. Boss, nalingaki opesa conseil moi moké na ba ndeko na biso ba jeune quinois ou peut-être akoza na moi $100 a boulenet les affaires en commerce c'était quoi ça va conseil parce que tout le monde parcours vraiment bête libiso obanda na monter mbongo mo malonga te mais qui sérieux kaka tie commission lelo. Conseil kaka na ba jeune oyo bazoluka vile. Moi j'ai toujours dit hein na lobaka boye. Na vie soki ozwi vision ya osala eloko. Ata ozana million. Moi je pense bien que soko bandi na million kokoya mbango. Kokoya. Banda na se ne ko pesa obwanya yake. Oyeba ko bomba ka muke ozozwa et bakisaka moi chiffre likolo oya yo wana ozalaki nango et soko bandi likambo ozotambola ezaneti ke likambo sa ko sala ezali ke na lingi na kende liboso obeti libako okwei na potopoto hein bandi ko nanga ba kinois ba jeune kinois okei ozokende te olobi ke na bandi commerce na bandi ko teka malala na bandi ko teka boy mais obeti libako okwei na potopoto oboyi kolokota malala na olobike na kokise qui veut dire que ça est loko na ote mais na muto peneza ke azala déterminé à kosala télément pour la potopoto wana pangwisa malala wana continuer nzela otika koteka malala basemo ko komata 10. Merci parce que vous en loko abaksa avant na si ça a pété fall. Non naza pena nesengo ya kenaye ko sala geste oyo oyo na sala ngo te ke non na muto apesinga sala ngo non na sala ngo na volonté nanga on a leki nanga non ça la bien eroza na business ozo sunga pe batu vraiment ça la bien parce que to bandi pe ko lia mbongo no lelo te to lia ka ngwa coulisses trop en coulisses na ba lelo na lobiso na moi muke parce que ozala ki no obligé te ya ko lakisa velo oyo ngande na obligé na bi TV. En tout cas, au lingi ko pesa na gauche droite et bagate en tout cas le love vraiment il faut to la qui sana mokili ba action salaka. Peut-être fallait moi question parce que na pesa na pe fali pour pas merci nanjela na epende mambo pe ezo salam parce que ça njela fali ti na utana ba masuwa wana na kombo na e mususu na pe na kutana papa te mais grâce à Njambe njela fande kuzo komisanga via pesa ke conseil na nzela ke bana ba conseiller mabe ke mutaya conseiller yo tika fali kende kutu boy parce que bambongi ane yaka nga yebisa ko chaque jour nga na loba devant caméra jour tika fali okomi o fali mabe okepa mutu musuko sila no yangwana libela bon biso ba dota gamboka toza matalité wana te toza landeng mo te mwende babota biso na famille toza ndenge mote eza muso njela na muso njela na lelo soto pe exemple o to ndenge to yokaka ningo yo yebi que papa nanga ninge sala papa na yo ti mona papa nanga le kana te va répondre eza ndenge na ye na vie to ande mote merci voilà merci c'est Pauline Lumumba RDC Monde Vieux Louison Mbata kokwa Rafati Makizembe c'est un Angel Muswahili Makizembe batu bolande biso boza ebele Adel Djoko Bagou Danger Carlos Kabasu vraiment bandeko boza vraiment ebele to yambela bino petit fali bobi histoire à petit fali za histoire moi matata soki penoza mutu ya mawa onzamba chama wakati na yo vraiment yokeli mwana mobalo mawa te ezamwa pasi vraiment bato bayokelaka batu mawa bazalaka na mokili yango bomoni to yake pa ya boss Gaston Tienda tosola naye parce que aza parmi bato nzamba pambola bayokelaka pe baninga bazangi mwa mawa. Merci Whisky Wishia MP4 Mulumba vraiment tosuki wana. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup, merci Ken Piana, merci beaucoup. Merci. OK. Patson Makungi, omoni Ken Piana. Aye, yo ya.
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.